tosepeli lisusu kokutana na bino balandi ya émission Moseka de Malewa moderne yango penza mpona koyeba kosukisa programme na biso tobandaki na kotali kolia ya badiabétique. C'est vrai lokola nabaki na émission ya bala kuna eza sujet moko très vaste du reste pas près ezali na koma beaucoup moko yango oyo eza ya recette et puis na commence sur les habits de sucrerie nyonso ezokota kaka na cadre ya makambo etali bokono ya diabète wabengi bokono ya sukali. Alors tositololi makambo mingi mpenza na insistaki mingi mpona choix. En fait problème eza ya kolia kaka te, problème eza ya ndenge ya kopona biloko. Mpona kopona biloko nabaki esengeli toveille na oyo etali bagroupe d'aliments na pyramide na biso. Je reviens fort tomonaki ke pyramide eza lokola triangle ebandelima ebele suka moke eza sukali yango nde tozoloba mambo sukali lelo epe na kosukisa mpona kopesa litomba ya équilibre nini esengeli kocreye mpona repas ezala malamu parce que kobosana te parmi baélément eza important mpona diabétique ezali aussi respect ya nombre de repas parce que soki diabétique atosi nombre ya barepas te c'est aussi un problème mpona nini pamba te tomona ke surtout soki eza badiabétique oyo bazwaka insuline tokomona ke soki azwi insuline et que a respecté barepas na ye te elingi koloba ke ça va créer un problème. Qu'est-ce qui va se passer? Peut-être tomona akosala oyo babengaka yango hypoglycémie. Mpona nini? Parce que kobosana te insuline mosala na ye ezali nini? Mosala na ye ezali mpona koyeba kostabilize sukali so ezalaki likolo ekita. Mais imaginez diabétique a respecté kolia te elingi koba nini? Moi, si je suis dans tout le temps, voilà l'importance de réveiller sur le repas. Tout comme on a un repas, on a tout ce qui ça, la produit sucré. Si on dit produit sucré, on va dire. Alors, bande ko batali ya émission Moseka. Tolingi to bakaka sukali ko ezali sukali na monoko. Permettez tautologie. Pambate eza na catégorie ya basukali ya minene to ba mibale. C'est très important d'abord c'était parce que ba pekisa pe ba diabétique bilo msusu en réalité ba senga ba pekisa wangote. Tout ça na cycle to bengi cycle absorption rapide ringo absorption ringo bani kokota na nzoto na limboli boy facilement na lingala. Ba sukali ndakisa lokola bonbon. Ndakisa lokola ba chingom. Ndakisa lokola boisson sucrée ba to lingango mingi. Ndakisa lokola ba crème. Biloko nyonso otiena mnoko ki sukali makasi. Wana ya biloko diabétique il faut éviter yango. C'est-à-dire que circonstanciellement akoki cause na lobi bien circonstanciellement et bien d'autres détections sont même catégoriques. Bazo yangote. Maintenant ba sucre wana pourquoi ils amala mote? Pamba te tango yango ekoti kaka na nzoto déjà ebandaka même na niveau monoko ebandoko kota na nzoto. Et quitter comme un estomac na limu. Et kokota na nzoto tango ekoti na lombangu esali ematiciper suka na lombangu. Et généralement ils ont biloko la fois passée avec une notion d'index glycémique, c'est-à-dire il y a un pouvoir, il y a une capacité il y a komatisa sukali. Et j'avais cité en dehors il y a un produit sucré natanga qui prend de pain blanc, natanga le la riz blanc, mais il y a un produit sucré, vous comprenez que eza amidon mais ils ont la capacité à komatisa. Mais je reviens na ona zolo bana wetali ba produit sucré. Donc yo diabétique oza moninga ya masanga sukali te na boy kotanga ba komo na ngwa me boyebi. Et parlant de ça, je vais revenir pour na bête à cette kotala nini le comme problème ningi kotoana. Alors na ba sucre to zape na sucre absorption lente ni ko bani tango yo le yango e komatisa sukali na lombango te sukali yo malembe eza na temps ya kozala utiliser na nzoto na biso sans beaucoup de problèmes. Kuna eza nini? Kuna eza ba amidon otozona ba fekila tokozwango na loso, tokozwango na makemba, tokozwango na mbala makoko, tokozwango na inyam, wana kategorie ya sukali oyo wana oyo toyi kozwa yango diabétique akozwango sans problème. Alors, pona nini sucre mosusu esengeli tokeba na yango na uti koloba ke yango eza na tendance à komatisa sukali na lombangu mingi. Alors, tant que matisi sukali na lombangu mingi, qu'est-ce qui se passe? Tokomona nini? Tokomona ke sukali wana
Lokola, il y a un problème, il y a insuline, et vous allez utiliser dans le mango, et vous fanda na makila, pe ematisi, soka la makila otubengi glycémie. Voilà pourquoi il est important de éviter les produits. Évidemment, on a des fruits qui sont la fois passée, ils ont des fruits sucrés. Mais les fruits sucrés, on a des fruits alors, comme on a des produits sucrés, il est important de mettre cette aussi. Na oyo ba bibi sakabiso ba édulcorant. Ba édulcorant za biloko moko eza lokola sukali ya lokuta. Ndakisa lokola ba pesa kana ba diabétique. Ko ba yengi sucre de diabète, de diabétique. Et quand vous allez le lot comme na ba boisson moko balobi boisson zéro. Je ne vais pas citer les noms de boissons. Boisson zéro. Nyosona et sengeli boye bake. Moi, en tant que diététicien, moi, ça m'engage que moi-même, généralement, j'ai dit aux diabétiques, hein, je préfère que ozoa boisson nayo sans sucre. C'est-à-dire que si aux artisans nayo zoa yango sans sucre, pambate, sucre okukuta yango na féculent, sucre okukuta yango na biloko belé. Parce que ba étude de la kisa mingi et monisi biso ete soki na sucre wana au balobi boisson sucrée zéro, on va retrouver beaucoup plus de fructose. La recherche est même, mais écoutez ce que les recherches disent. Comme dans la consommation d'aliments sucrés est à réduire pour une personne diabétique, le commerce propose une multitude d'aliments et de préparations allégées ou diabétiques. Malgré les opinions largement répandues, concernant les produits allégés et les édulcorants, certaines remarques s'imposent. On dit que le fructose est aussi calorique que le sucre saccharose. Qu'est-ce qu'on fait généralement? On remplace le saccharose par le fructose. Et quel fructose? Ce n'est pas le fructose qui vient directement des fruits, mais ce sont des fructoses qu'on a travaillé au niveau des laboratoires. Entre guillemets, ce sont des produits chimiques. Or, les produits chimiques, on les veut ou pas, à la longue, il y a des conséquences. Voilà pourquoi, libre à ceux qui nous suivent, libre diabétique, je conseille de manger sans sucre, de boire sans sucre. Voilà l'essentiel, c'est que nous avons voulu communiquer par rapport aux sucres et produits sucrés. Je rappelle qu'il y a deux grandes catégories de sucres. Nous avons les sucres d'absorption rapide, et parmi les sucres d'absorption rapide, on les retrouve dans les boissons sucrées, on les retrouve dans les bonbons, on les retrouve dans tout ce que vous connaissez, les trop sucrés là. Mais les sucres d'absorption rapide font augmenter la glycémie. Non pas seulement augmenter la glycémie, mais les sucres là se transforment aussi en graisse. Ces sucres là sont aussi très dangereux parce que ça détruit également les dents. Et voilà, étant donné que dans le diabète, nous avons aussi des conséquences parmi lesquelles il y a la destruction de la peau. Et quand vous ajoutez encore ce sucre-là, vous avez compris avec moi que c'est très dangereux. Alors, deuxième catégorie de sucres que nous encourageons à la consommation, ce sont des aliments riches en amidon, ce sont des sucres à absorption lente. Les diabétiques en ont besoin, pourquoi? Parce que ça constitue en fait le carburant. Voilà un peu en gros, aux fidèles amis de l'émission Moseka de Malewa Moderne, j'ai donné l'essentiel quant au choix des aliments en tenant compte de cette groupe. Alors, pour clôturer nos émissions en rapport avec le diabète, nous allons rapidement citer quelques aliments qu'on ne doit pas vraiment négliger dans la consommation et je vais terminer complètement en parlant de l'importance de respecter les repas. Alors, pour ce qui est de ces aliments, il y en a beaucoup, mais nous avons une liste que nous vous communiquons. Un diabétique ne doit pas oublier la place des flocons d'avoine. Flocons d'avoine qu'on appelle communément quaker. Le diabétique ne doit pas oublier les tarots qu'on appelle malamakoko. Très important. Le diabétique ne doit pas oublier les gombo. Même si on parle de légumes et fruits, je n'avais pas fait allusion à ça. Les gombo qu'on appelle dongo dongo. Du reste, généralement, qu'est-ce que je dis? Vous pouvez manger les dongo dongo préparés, mais vous pouvez utiliser également l'eau de gombo. Vous prenez 2 ou 3 gombos que vous coupez la tête et la queue, vous mettez ça dans un verre d'eau, le soir par exemple, et le lendemain vous pouvez prendre ce liquide-là qui n'est pas facile à boire, hein, mais qui stabilise la glycémie. Nous avons également les aubergines, je l'ai dit quand je parlais de fruits et légumes, très important. Dans les aubergines, on peut consommer
cuit l'aubergine africaine qu'on appelle solo, mais on peut préparer également l'aubergine qu'on dit mauve ou je ne sais quoi moi. Mais ces aubergines-là, quand on les prépare, on évite d'enlever la peau. Et nous avons également la patate douce. Plusieurs pensent que la patate douce est mauvaise pour les diabétiques à cause de son sucre, mais son sucre là, c'est pas le mauvais sucre. Donc, dans la patate douce, du reste, on retrouve également certains principes qui sont indispensables pour lutter contre les pommes de sucre. Consommer la patate douce, il n'y a pas de problème. À côté de la patate douce, nous avons également l'avocat. Fait partie des fruits. L'avocat est très bon et on peut faire une salade de fruits, en fait une salade de légumes qu'on ajoute également l'avocat, mais tout comme on peut faire la pâte d'arachide ou la purée, pas la pâte d'arachide, je voulais parler de la pâte avocat ou purée d'avocat qui est très bon, qu'on peut mettre, on peut tartiner avec le pain. Et nous avons également les noix de coco. Du reste, les jours où on aura l'occasion de donner la recette, nous allons voir qu'il y a possibilité de faire le lait à partir des noix de coco. Et les noix de coco est à encourager par rapport aux pommes diabétiques. Ne suivez pas des gens qui vous disent « Oh non, c'est sucré ». Ce n'est pas un sucre à problème. Nous avons également la pomme. Je l'ai dit quand je parlais des fruits. La pomme, consommez-la avec sa peau. Hein, on croque la pomme. Nous avons pamplemousse. Mais pour ce qui est de pamplemousse, faites attention. Si vous êtes également hypertendu, il y a des médicaments contre l'hypertension qui sont incompatibles à ces fruits qu'on appelle pamplemousse. Parlant de pamplemousse, en fait, je voulais parler des agrumes. Donc, il y a possibilité de consommer également pamplemousse, vous les diabétiques. Nous avons aussi les lentilles. Les lentilles font partie de légumineuses. Dans une des émissions, nous avons parlé de féculents. Et dans les féculents, nous avons dit que vous avez les céréales, vous avez les tubercules, vous avez également les légumineuses. Et lentilles fait partie des légumineuses. Nous avons parlé également des yaourts. Ici, yaourt nature, non sucré bien sûr. Nous avons des viandes, mais des viandes maigres. Je vais parler de ça. Poisson riche en oméga 3. Pour ce qui est des huiles, nous avons encouragé l'huile d'olive. Pour terminer, nous avons aussi quelques infusions, notamment la cannelle. Vous connaissez bien la cannelle. Et pour ce qui est des cannelles, aujourd'hui, les recherches ont démontré qu'on peut utiliser également la tisane de feuilles de cannelle. Autrefois, on parlait que de l'écorce de la cannelle, mais aujourd'hui, on peut utiliser également les feuilles de la cannelle pour lutter contre les problèmes, beaucoup de problèmes de santé, entre autres les problèmes de sucre. Et nous avons aussi parmi les infusions, il y a également le thé vert. Donc nous avons toute une liste pratiquement de 15 aliments de base qu'on ne doit pas minimiser. Évidemment, on ne peut pas oublier d'autres aliments, par exemple bananes, plantains, mais non mûres. Ne consommez pas les bananes plantains mûres parce que là, ça peut augmenter les taux de sucre. Voilà un peu quelques aliments de base que nous avons voulu partager avec vous. Je n'ai pas cité ici le riz complet par exemple. Je dis que ce n'est qu'une petite liste des aliments qu'on ne doit pas négliger. Alors, pour terminer complètement, je vais évoquer le dernier point sur le respect des repas. Bande de la télévision, il y a émission, Moseka, na uti suko na lumangu penza kopesa mwa mulongo tope mwa liste ya biloko oyo ezali non négligeable pona diabétique. Nalobi biloko lokola flocon d'avoine bato benga quaker. Nalobi biloko lokola mbala makoko. Nalobi biloko lokola dongo dongo. Natangi aubergine, natangi mbala sukal, natangi avocat, natangi noix de coco, natangi pomme, natangi pamplemousse, natangi lentilles, natangi yaourt nature, natangi viande maigre, missionnaise en foutate, natangi mbiso riche d'oméga, natangi huile d'olive, natangi cannelle, natangi thé vert. Mais la huile, ils ont rien moté. Tu as biloko skula makembo etelate, tu as biloko misusu lokola ba inya, tu as biloko kola ba matembele, tu as biloko eza ebele. Na safu parce que batu misu basi batu mais est-ce que diabétique akolia safu akolia safu za malamu parce que za mafuta oya malamu na kati est-ce que akolia avocat na utikolo ba alors pour kusukisa na lombango penza eza na notion moko na évoquer qui en passant na baki deux choses na baki deux notions na baki notion ya index glycémique na limbola ki siko na yembeta certain na Italie notion ya repas bandeko pona kolonga diabète na otema makulia esengeli tout ça aussi ba repas
et singélité diabétique a fait pendant longtemps parce que singélité glycémie na est instable. Tantôt il y a mata, tantôt il y a kita. Mais surtout ce qui est sulfamide, soit insuline. J'aimerais vous dire que ce qui a aussi répété à un certain moment quand on a hypoglycémie, comme même na coma hypoglycémie, il y a ce qui a quitté. Talatine singeli na tongo azwa petit déjeuner na ye. Petit déjeuner na ye bilei oya tongo ana esengeli ezala na produit céréalier moko. Ekozala lipa, mais attention lipa pembete ezala pain complet. Pour la ligne pain complet za riche na ba fibre oyo ekobondisa sukala mabe ekobondisa makambo mingi. Soki azala lipa complète akokita mosusu kosala loso na ye lokola ya bumba avec complet akamati ache peut-être moi huile d'olive moi muke akolia yango po azala nzala te mais mosusu pa kolia mbala makoko na tolobi kaka na tongo azala nzala te mais surtout très dans le contexte ya petit déjeuner ya solo produit céréalier moko ezala lokola lipa tolobi complet soki azala lipa te akolia kwaker na ye kwaker to pe flocon d'avoine mais sans sucre na kotata mosusu cannelle muke à côté il y a un produit laitier zala milk na ye tout suite le baki ezala lait sans sucre topé moi lait crémeux mais pas lait entier mais moi fruit et single les zala il y a l'avocat il y a la pomme mais avocat avantage dans c'est que na esika pour utiliser mateka na esika pour utiliser peut-être beurre à kokamata avocat na ye ache angona kata lipa et puis arolia pe mbika na ngala bosana mbika pe bobika mbika nde batumbaka akota ona kati ya lipa na ye ale yango donc afana nzala te soki tokomi peut-être vers 10 heures si makozwa petit déjeuner soki ayoki mwa nzala amela masanga sukali te alia etabe te alia te bili alia mais ya osala ndenge nini soki mwa mbika ezali akolia mwa mbika soki mwa avocat ezali na mwa lipa ne akolia vous comprenez afana nzala te. Tant que tu commis vers 12h, 13h, au repas central, repas à midi, on va tout ça, on a 12h, on a 13h, on a 14h, mais à Wessengeli, repas naé, ils ont constitué dans 3 groupes. Awa, tout le monde il faut ezala naba aliment, il y a protection, il y a des légumes, il y a des fruits, et Sengeli ezala naba aliment de construction, il y a des misuni, des ambisi, et vous à la maki et vous à insectes bon on appelle babaxipe miliki na kat et sengeli ezala pe na ba aliment énergétique o epesa kanzoto makasi parce que ce qui parle ba aliment énergétique te a uzala nzoto makasi te kuna tuzana mapa tuzana masangu tuzana baloso tuzana ba makemba mais makemba omoni makemba eza vert tuzana ba inyam to benga mboma voilà donc tanga zolia na sani na ye esengeli famille misato yo ezala yango monaka balambi epai na kote ya famille ya ba protection ndunde ezala mama tembele ezali wana bakotiata mosusu mpe mwambisi ya okauka tanso bakotiata mosusu mwambindo ta mosusu balamba okabo na kozonga lisusu mata na obake ndenge ya kolamba epuis aza na fufu na ye mais awa keba ya fufu ya masango diabétique ali ya fufu ya manioke te pamba te fufu ya manioke eza na tendance ya komatisa glycémie kobosana te na obaki biloko ya pembe wana awa ekozala ta mosusu makemba vert ekozala ta mosusu mbala makoko ekozala ta mosusu loso ya bumba ekozala ta mosusu lipa complet moni wana eza epesaka énergie pe pemene nango eza na aliment oyo eza riche na protéine oyo tobaka aliment de construction ou de aliment de construction ou de réparation kuna eza nini ekozala mbisi au fait lundi akolia mbisi mardi akolia ta mosusu mwa musuni tolobaki ya pembe to pe viande maigre mercredi akolia ta mosusu nini akolia ta mosusu mbinzo jeudi peut-être akolia nini akolia mbisi mais cette fois-là ale makaya bo balongoli mungu bien ainsi de suite esengeli kolia na ye diabétique ezala équilibré c'est-à-dire ezala diversifié en respectant les groupes d'aliments nyonso mais ezala varié c'est-à-dire quoi esengeli te diabétique ndenge na yoka ba biso alobaka yali akanini ali akam lundi fufu masango mardi fufu masango mercredi fufu masango jeudi fufu masango semaine mbaka fufu masango mususu ali nini lundi alembara yango moni mingi ba blemba régime ba boya kolia bilo mususu en principe il faut to varier et li ko lobanini soki lundi
Alembala Makoko, mardi akolia loso bumba, mercredi akolia banane plantain nomi, jeudi akolia tamsu inyam, vendredi akolia fufua masangu, samedi akolia tamsu mbala sukali, dimanche akolia kozongela tamsu su loso na ya bumba, tout comme akolia pe pain complet. Bomoni bande ko batali ya émission Moseka Malheur moderne. On comprend que diabétique en réalité, sur la il y a pas mal d'ignorance. Parce que déjà, même dans le côté africain, on comprend que ça va varier. Mais quand on a reçu ça, dans le côté légumes, c'est possible à varier. Lundi, par exemple, balambele matembele, mardi, balambele bitekuteku, mercredi, balambele aubergine, jeudi, balambele chou, vendredi, balambele ngai, samedi, balambele pinard, dimanche, balambele etam soso, kasaya, langa. Vous avez compris. Mais pour l'année comme diabétique nzala. Tu comprendre que d'une manière générale, parce que nous avons cité dans clôturé, diabétique ezana linga bengi boko na sukali. Problème na ezali ni akeba na sukali. Mais tu vois que pembeni na sukali akeba aussi na mafuta pambate mafuta mingi ekobebisa misisa. Kobosa na tête tolobaka nini par les conséquences à bokono à diabète zanini misisa ekobeba. Donc tobeti sete na etali sukali. Akeba aza muninga ya sukali te. Akeba aza muninga mafuta te. Mais tolobite ki biloko nezanga mafuta. Ya sala nini apo na biloko ezanga sukali te. Akokuta ngo mingi wapi akokuta ngo mingi na bafekila diabétique akolia loso local loso bumba diabétique akolia madesu parce que na mitono msona zo est-ce que akolia madesu akolia madesu diabétique akolia pain complet diabétique akolia maramako diabétique azangi biloko ya kolia te diabétique pona kusukisa keba batu misusu ya mayele balobi akoyiko mela masanga mais ngai na lobi keba alcool eza moninga ya pancréate alcool eza moninga ya foie te. Parce que l'alcool peut avoir tendance à perturber la glycémie. Botala un peu, bandeko, balandia émission, Malewa, émission Moseka, ya Malewa moderne, ina loba, toujours qui n'abino pratiquement 3 séances, 3 émissions pour tout le là, au Italie, bokono, il y a diabète, makamba kolobeza et belé, na pèse essentiel. Peut-être que vous avez mis tout na retourna, ou ekope sanganzela, naloba makambo susu na occasion koloba te soki mbongo wana ezali te na ba émission ekoya tokokota siko totala esika ya biloko kolia na maladie ya motema pe ya musisa o balobi les maladies cardiovasculaires. Donc nous allons voir les secours de la nutrition ou quelle alimentation pour les maladies cardiovasculaires. Ici, il sera question de voir les maladies du cœur, il sera question de voir en cas d'hypercholestérolémie, taux élevé à cholestérol, tout ça la néganéné diététicien. Wanaza rendez-vous toujours na émission na biso eko ya sima. Etika nanga bobele ko pesa bino merci na ndenge vous êtes très fidèle na kolandaka émission ya Moseka ya Malewa moderne liboso ya ba caméra zaki diététicien na bino les nutritionnistes et diététiciens comme rendez-vous comme na émission na biso ya Mbalasima. C'est bon? C'est bon. Ok. Alors il faut me donner aussi des Très heureux de vous retrouver très nombreux le fidèle l'émission
Marcel de Malewa moderne. Up the wind, clouds break.